J'ai dit l'âme na mabota na bino batata ba mama. Lokola momesano bozalaka toujours habitué ya kolanda bongo FM télévision et comme bongo ngonga ya Mag FM bipa inini bomesana kozala informer na basango ya kota lingala. Tofongoli basango mokolo lelo na rencontre oyo salimaki ya kafu mokolo lelo kuna na stade de Martyrs bipa inini Pape François akutanaki na bilenge ya Congo démocratique ba oyo ya lingomba catholique. Ndenge kaka ezalaki prévu visite ya Pape na République démocratique du Congo na deuxième journée na yango esengaki akutana na ba jeune initialement prévu mokolo ya jeudi 2 février na kati ya stade de Martyrs ya Kinshasa. Foule ya ba jeune eyaki na rencontre ya Papa na kati ya stade de Martyrs après sainte messe o ezalaki dite mercredi dernier na aérodrome ya Ndolo devant ba fidèles pe ba personnalité politique. Pape François a rencontré ba jeune congolais jeudi 2 février 2023 na kati ya stade de Martyrs. Rendez-vous oyo ezalaki lelo pesi mbombo aboyi ezalaki importante na kati ya capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi ba jeune catholique ba pesi ba desiderata pe ba présenter kolela na bango liboso ya souverain pontife. Avis o ezalaki partagé et pa ya ba jeune ndenge kaka ba déclaraki ba ye ko rencontre Pape po na kotalisa na ye ba problème na bango pe po na koluka pa ya souverain pontife ba solution na nzela ya losambo pe na nzela ya médiation na ye. La plupart autres ya ba jeune bazalaki présent bazalaki nde na rencontre na 266e pape ya église. Au côté ya ba jeune kinois, toko remarqué présence ya plusieurs autres délégations et wuti na ba pays étrangers ndakisa ya Congo Brazzaville. To signaler que déploiement important ya ba policier ezalaki constaté na kati ya stade de Martyrs pe accès zalaki conditionné na ba fouille. Totikali kaka na chapitre pour na hotel Sabino ete Pape François ebaki bongo na ko exhorter ba kinois nyonso pe bilenge oyo ba ebaki na ko répondre na appel na ye mokolo ya lelo. Mais liboso na sepelande na tomoni Pape na mboka na biso aye alongo Vatican kuna ye awa pour rendre biso visite wana et porter biso quelque chose ndenge aye awa na mboka na biso tozana ba difficulté belé ya makambo penza ebele eza na partie ya este kuna yango dege Papa komaki awa eza elembo déjà munene ya kosambela pour que kimia emeka kokota tana nzela ya prière na ye nande abengisaki biso pe ba jeune moi prière moto sala pe pour la partie est na biso kuna pe na mboka na biso Congo. Tangu Papa ye aeli biso bongo aeli biso boboto aeli biso kimia na mboka na biso alonga elenge ya mwinda na baki ete na kozangisa esika ya boete esenge na ngana ya wana pour que nazwa bobenisi wana pe boboto erenie na mboka na biso. Nazali vraiment ko espérer que non message oye na mboka na ngai Congo biso ba elenge biso bilenge nyonso to ko changer vraiment mentalité na biso pour que to bonisa mboka na biso. C'est ma toute première fois na génération na ngana mona Pape. Or ça c'est pour la deuxième fois Pape ba na kata RDC. Alors tout le monde a un message où il y a paix à Yélibiso. Nous s'attendre na départ na il y a quelque chose de bon va changer de notre pays. Et Sali Bongo 6 ans où t'as le fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie congolaise, Aibaki Nakotika Mabele Banko Konae Nayangodu, Elvis Meti Aibi Nakosai Labino, moi à page historique Oyo. Le 1er février 2017, 1er février 2023, il quitte déjà 6 ans, mon kokaipa iwapi jour pour jour, ba kinoa pe ba congolais en général, bazali ko si rappeler na liwa Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi Wamulumba. O ya zongisaki molimo na ye pa ya Kolonzambe, na ville ya Bruxelles, kuna na Belgique, suite ya embolie pulmonaire, o ye kwesaki géant ya politique ya mboka Congo. En ce moment, et pas wapi ba miso nyonso eza braqué na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et pas ezali ko séjourner souverain pontife pour na compte et visite na ye purement apostolique
et sengi koyeba que très concentré par ma manifestation aux ali kozo à part souverain pontife, secrétaire général y a parti au pouvoir Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya a zanga quitté le lenge à réunir ba sympathiser un parti politique pour na commémorer décès ya Sphinx ya limité comme ezalaki le cas ya année dernière. Tant que souverain pontife à Longwena no mabele à Kinshasa te et ezali difficile comment na organisation ya commémoration à liwa Etienne Tshisekedi et zwa esika na yango sous l'impulsion à Augustin Kabuya vu que en plein ya visite papale et zana nous sur le sol congolais. Commémoration ya décès à Sphinx ya limité et ezali pe kozwa esika na méditation mais eza rangé na placard parce que chef ya parti a annoncé qu'il lors ya dernière matinée politique que mis sa action de grâce et kosalama mais na arrivé à pape et ezali na mwa kokoso po ete misa wana ezwa esika nango Topé et Salama. Oyo ezali kaka parti remise ya messe d'action de grâce na mémoire ya Sphinx ya limité nde kozwa esika bien après départ ya Pape François na République démocratique du Congo. Kinshasa mboka elengi Kinshasa mboka ya makambo mokolo lelo Henriette Futila toujours na ba réflexion na bongo na réalité moko ezali kolekana mikolo na Kinshasa o etali mingi bakumbi mituka to bengi bango ba chauffeur mikolo baza décisif bango balobi bazali kaka komema batu na tour direct c'est-à-dire soki ezaka 2000 francs atoko kita après 100 mètres okopesa kaka 2000 francs. Mikolo soki otamboli na banzela mingi okoyoka ke ba receveur ba changer système na bango ya kobombe mituka okoyoka kaka Zando direct Victoire direct Pongabi direct soki oyoki bongo yeba ke ata okokita a 30 mètres okofuta kaka ndenge moko na mutu oyo azali kokende ti na destination nzokande système wana ekomi komema bulu eke makasi entre ba receveur na ba client poso qui transport eza na 1000 francs mutu akiti avant destination apesi 500 francs okoyoka receveur na belelaki direct donc ekosenga obakisa 500 francs soki ezate koswa na ebandi moindre faut pas lokola pe ba receveur bazanga kama finga te mbala moko babandi kofinga kasi nyonso wana ezali kosala soni makasi komona makambo ya boye na mboka na biso yango soki totali bien bolingo ezate c'est-à-dire ennemi ya congolais ezakaka congolais yemoko après tozoloba ke mboka ezobonga te ekobonga ndenge nini soki yo nanga to changer mentalité na biso te pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kotala likambo ya ba prix ya transport kotia montant o esengeli na trajet nyonso po boye population ezali ko souffrir makasi likolo ya ba chauffeur na ba receveur oyo bakoma kosenga mbongo ya transport na sentiment na bango c'est comme si l'état azalaka te boye tanenge sali kitoko te. Dominique Lecoeur ezali bongo esika malamu po ete oyeba na kozwa lobiko na maladi etungisa otamulai. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo po
pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki centre hospitalier café qui ezali wana pour la guérison ya malade na yo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier café ke etritaka ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier café domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Tokiti na monga fula bisika nini wenza monga fula ezali menacé pour na spoliation na yango. Bandeko balandi ya Mag FM. Lelo tokiti na commune ya Mongafula bisika nini toye kokutana na ba mama bateki ya wenze ya Mongafula. Bisika nini tokuti dossier moko monene awa o ezali ya spoliation. Wenze ya Mongafula o ezali moko ya wenze ezali kosunga bandeko tope mabota o bazali nzinga pona koya koluka mwa eloko ya kolia.
kasi wenze yango ezali bongo menacé po bateka yango botala lolengeza batoli ezali malamu te ba étagère kutu kolobela te bisika ya kotanda biloko ezali pasi kasi ba mama bango moko ba debriaka na ndenge na bango toyaki kokutana na bango po bapesela biso o ezali pasi to pe mikakatano par rapport ya oyo bazali kokutana nango na terrain wenda munga fula o tozomona pasi na sansi tozomona pasi wenda munga fula deja bateka nyonso kala mingi te commissionnaire na bimi awa kala mingi te andinga teka wenze to wololi ye akei to lembi wenda munga fula mobimba oyo komina munga fula mobimba wenze zate to koteka wapi to kobokola bana watosala kindumba nde bango basepela kambo bazoloba bateka wenze batali boso balekaka babandaka kotunga bamama batombokaka epanzana batami bale balekaki ya misato baye tolobi ekosimba te soki bateki wenze bongo biso mabota tokobokola bango ndenge nini batata misala eza te bamingi mpe bamama mingi batata baza te bongo tokobokola bana ndenge nini tosenge na bino bakonzi botala biso likambo oyo tosengi na bakonzi bayeba na kokota likambo oyo po ete wenze oyo ezali moko ya wenze ezali kosunga bamama oyo bazwaka mwa eloko mpona kosunga mabota boyebake bana na bango batangaka boyebake bazali balocataire bafutelaka bandako bosunga bango po ete kimia ekota mikolo oyo na Kinshasa bayeba fandaka bazali kolela po ete courant ezali komonisa pasi mingi na yango tokitaki na Kimbanseke pe boyoka bana Kimbanseke lolenge nini balobi nawe etali lutiliki boye na bana futela un an na njili na quartier 5 na yempanga boye koto yo courant rien bana botila biso ba poto besianto ba courant eroya elo côté siko yebisa ngai vraiment net capital mboka Kinshasa oyo jeune azo vivre azo afutela ndako ana TV na ye nyonso na ye me courant te o juste osuka na tiza batterie siko batterie wana eza consommation chaque jour na ba torche chaque jour ki na rotika ngona chargement côté courant zali ozonga kabo ba ye musupe to mona ka ba jet de lumière ya balabala ezoleka ezo pela me akoto oyo rien bakonza mboka batalela biso likambo tozape bato bango baza bakonzi bazwi pona biso te soto votai bango te balimba zala lelo nde baza bongo bango moko baye ba bien que non bango po baza wana pona biso population soki population baboyi c'est que baboyi mais tour oyo tolingi babongisela biso oyo toza nango posa courant banda basala banda batia bapote koma nango chantier courant yaka te 4 ans ngo tozokende courant ezalaka nango te donc bana bazobotama bayebi kotala TVT na Kimbanseke cimetière courant ezalaka nango te donc banda batia bapoto donc courant ezalaka te mai mpe eza te banda batumoli bapoto mai ebimaka te courant mpe ezalaka te donc tozaka boye mai na mutu courant mpe kana courant uta ezalaka nango te kasi batila biso courant ngo banda batie bapoto bazwa mpe courant ngo baya kotia batu bazwi batie bapoto bato musala bazosala musala ezomona nango te donc banda bapoza bapoto kutu basote baveni basote neti biso nde toza boye aveni tozali bapoto batieka bapoto eleki kana ekeka bina courant mais bapoto mpe ben ekota bandako batie te basote nde baza wana Esmicom ezali meilleure adresse pour na yo papa mama ozana posa otinda mwana no azala encadré na ba conditions malamu bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esili ye grâce Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa baparents mai ya misu awa okomitungisama te mpo mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malunga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala mpo amerite diplôme oyo kolita awa na oyo etali bafakulte Esmicom
ebongisi bafaculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu. Basale ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu systeme ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esikope. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esikope wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Alanga Nzembo ozali na projet ya kosala disque na ba condition bien pesa confiance na studio Liloba oyo ezwami bongo na limité industriel. Alanga Nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esukia wanazaki na isongo représenter bino yango kasi tika to pesa ba encouragement na ba nyonso bazali kokoba ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Fondation Malua.tv. Na yango topesi un grand merci na France Beauté la aka no limite infinitif à côté la biso kuna na mboka ya France précisément na Paris bonne condition télévisuelle na yo mwana mboka na bosante Trésor Lumbu oyazali bongo na États-Unis yepe alanda biso na nzela ya chaîne YouTube na biso. Un grand merci na équipe technique accompagnée nga na mokolo lelo to reste tibu azaki na simabilili équipe rédactionnelle bazalaki bongo bango nyonso na pied to yaki bongo na Henriette Foutila Laetitia LMK pe le Meti Noir to bengaki bongo Elvis Meti na côté à montage to bosanakte Jessica Nza zaki wana pona commenter les bino ba image pe na niveau technique dans la Cruz Makasi yepe a pointaki ya lelo isukiawa.